Voilà, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Short News avec Ekibumba, votre orgueilleux serviteur. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous recevons pour vous un homme dédié au nom de Pasteur David Binonyo Sotubo Bengagi Biso de partout dans le monde pour nous retourner Pasteur David Akendawa puis Pasteur David Azawa puis Pasteur David Azomo Nanate numéro na ezo lekate. Voilà réponse na ba question na Binonyo Sotubo Binonyo Sobozai na posa ya numéro à Pasteur David pe bozai na posa na ye. Pasteur David est là pour vous et Turbo Sanate ko saluer quand même héros dans l'ombre to saluer maman GH vraiment ba mbote place aux recto verso Turbo Saniote maman BT na kati Allemagne bon séjour na yo place aux ali bambote na binonyo sotu na talibo talima to pesi mbote en tout cas to introduire invité na biso na kombo ya Pasteur David. Bonjour papa. Bonjour bien-aimé Ekibumba. Pasteur David biso tozui ba appel ebele loko déjà to sala na yo émission batu nyoso tu ba yebi lelo Pasteur David baza pe na posa ya Pasteur David baza na posa ya prophétie baza na posa ya parole parce que bayoka parole pa na yo bayoka ka prophétie ya mboka ainsi que ba prophétie individuelle parce que Pasteur David azomona na susute numéro ezoleka susute ni vraiment esali ke okoma rare boy pendant tout ce temps tozomona yo te. Merci bien-aimé. Na pesi balandi nyos o balandaka musika na bilili soko natangi ba pays na kosisa te mais bana nga ya motema oyo batondi na Italie, Suisse, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, presque partout bana Angola surtout Sud Afrique mais Angola pembe na motema o bana Brazzaville monde entier na pesi no bango shalom. Nzambe ya Biblia apambola moko moko na bango ano ezala l'année de grâce à chaque moment vous allez en contact na ngai ba ke aussi grâce ya 2017 na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Oui, merci papa apesi biso mbote na kombo na Yesu Kristo. Inquiétude ezalaki ebele na bandimi na balandi ya EHP Media balobi Pasteur David akenda wapi numéro na ele karate ozopesa biso numéro ekite ozozwa numéro mais ezolekate. Qu'est-ce qui ne va pas? Ezalaki nini absence na yo ezalaki raison ya absence na yo ezalaki? Papa Ekibumba, je pense que osa mieux placé pour donner toute la réponse à ma place. Malheureusement vraie réponse ezanga moko bakanga kingai. Oh, bakangaki. Oui. J'ai été arrêté 2 fois de reprises. Les grands hommes de Dieu ici à Kinshasa, je ne suis pas là pour citer les noms. Oyopo yebi, Missouri Banda bayebi, ba salaki likitana bango. Premier plan ezalaki funa kufa. Deuxième plan, moi na monsieur comme on est Irène, ba pesier poison sala toi poisonenga. Na secrétariat nga lokola a respecté te. Je pense qu'il faut qu'il s'en va. Le côté n'anjil, na retour ba bête à mort, ba kanti à kufi mais ba inconnu ba yeko lokotaye azan hôpital. Il faut ngano to kitape tout kuno o interviewer. Oyo katangu bazo bete ni bazaki oloba. Pona poison il faut na kufa. Mais des grands hommes de Dieu, au que sont na cité comme bona bango et que ça la panique même libanda même ici à Kinshasa. Et je me suis dit est-ce que réellement Boyeza Makambo William Branham alobaka pour attendre la fin, Simon Kimbango alobaka te. Parce que ce sont des 2 grands hommes de Dieu que je respecte, tant que des prophètes comme moi, à l'époque. Oui, pour ma petit message prophétique, il y a Mboka, ma petit message prophétique, il y a seconde venue à Christ, et ils ont parlé de la part de Christ. Et enseignement na bango, et là, tu dis, oh, ma fille, oh, à l'église na bango, comportement, c'est tout à fait différent. Malheureusement, absence na bango, le monde a tout changé au bango batikaki. Mais nazo reconnaître grâce evani na batuana. Donc des batu banani wana po batu baza un éclaircissement des hommes de Dieu wana lobby William Branham un américain et Simon Kimbangu le congolais ya mboka nanga. Na lingie makasi Kimbangu a motema na ngao. O bango ba sali ke bandimi na bango bazala quand même na elateli ya malamu. Et là, il y a bien enseignement. Madame, ils ont ramené vers Christ, vers le départ. Prédication, mon frère, il faut ramener le peuple de Dieu vers le départ. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes que des pèlerins. Nous devons quitter ces pays. Regarde Kinshasa. Après mon arrestation, Nazalaki na Boloko.
na ba selili ya mike mike so on a betelo lisole le kikuna. Mais c'est grave. J'ai même des images. Jusqu'au dernier niveau, plafond et asuka. Alors, quel message n'est-ce que ça peuple? Papa, ce qui te l'a dit, moi, na message wana, homme de Dieu lokola yo, nde batu baluki, kufana yo, baluki mamakambo nyo soto. Mais raison est que ozani, baza ko akizo na nini po baluka. Accusation est simple. Quand Yesu abikisi avec les Bartimée, et tu trouble, tant que Yesu a sécusi Lazare, moto soko totiki ekaka. Évangile est finalement lia bandimi tout bakozonga na ngambo ya biso confiance ekoya. La transparence c'est ce qu'on appelle l'église. L'ordre est dans l'église. Qui est pasteur et qui ne le sont pas. Qui est appelé et qui ne le sont pas appelés. C'est ça il faut toye belo qu'on a peuple de Dieu monde balandanga ba yokango. Olobi oza musala nzambo beanga ma oui. Prouver biso yango. Parce que maté na yo, enseignement na yo, na comportement na yo. Ezo balanate. Moi, je suis pasteur. Nabali oyo nabuki, nabali oyo nabuki, nabali tous les intercesseurs, collaborateurs, tout. Donc, des pasteurs couraient des jupons. Et puis, un pasteur a construit l'église comme Ngana Zamo Luba, secrétariat Tina Suka Baluba. Ngamongala, secrétariat Bangala Tina Suka, Basweli Tina Suka. Vie à Christ des athées. Namoni loko n'est pas Kimbangute, namoni angwe pas William Branamte. Évangile na biso eza naître. Mais on dirait dans un domaine na biso ba congolais attend ba parti politique so moni parti ba tete lo mona ka bango parti ba luba ka bango parti on dirait dans ngo ya biso so pe na ba église pe za na ngo ka bongo. Malheureusement eza ya ba congolais. Je suis congolais dans la chair, mais nous ne sommes pas de ce monde mon frère Ekibumba. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des chrétiens. Il n'y a pas de temps. Temps est sili déjà. Calendrier autosovi. Yo lo ba maman langi ba missionnaire na enyo so ba tete la baza partout dans le monde ba changer. Papa na lobi na yo so na bina loba komba bata wa Ekibumba. Mon peuple moko kokota bilambe bandi ko longwa nzoto no mo bimba pe enlèvement c'est misiko. Ne me parlez pas de maman Olangi et tout ce monde là, des Koutino, des Soni Kafuta, Mukuna Bonabo. Ce sont mes grands dans la parole. Naye bakati na Congo, ceux qui batangi Aedi Nabala. Bakotanga Mokuna, Bakotanga Léopold Mutombo, Bakotanga Koutino Fernando, des gens oyo tozomona bango ba grand. Mais enfin, tozo esprit qui taki na kati ya Aedi Nabala to tiango. Botiate bolande la paix yango. Bozolande la ka bato amike mike ponane. Omoni soki nazalaki que gouvernement congolais responsable vande kokaki koyokanga. Tolinga totia police surveillant. Il y a tous les pasteurs congolais. Kenda en Afrique du Sud okutango. Balande la ka etamboli ya pasteur. Pourquoi pas yoye ba vie na nga ekipumba? Tu dois connaître ma vie. Babi ne jugez point. Ah, bisoto tikala na binani na version ne jugez point, ne jugez point, ne touchez pas mais ouais. Bino bandimi botika bango nye, bo toucher bango te. Botika ngamo ninga na bango ouais. Nazana bango singati na suka. Amwe bakatanga moto nzambe a permettre. Bino bo toucher bango te babaza ba ouais. Bon ngamo ninga na bango ouais siko face à face. Bakimi TV. Oyebi yango bien ke bakimi TV. Obungi yango te. TV bakimi TV ponani. Lelo nazo senga na no pasteur moko congolais ake na stade aton se sous plein ninga bande ko sala. Nazo s'organiser na bato ya libanda na ba oya poto na ba oya wa. To préparer son à cause occasion na le 1er janvier ya anoezoya. Boyo ka stade ndenge kopela. Et puis nazo mitu na langa nzembo na ko benga po ayembelanga. Po ayembela nzambe ayembela peuple de Dieu louange avant na kota na te alanga nzembo ngo nani? Quel chanteur qui va chanter? Yo le besoin na bato na yo karaba musique yo karaba mso yo karate. Yo benga. Papa ale moloto paza rasuste. Ale moloto azate mwana moko atikaki wana junior sono. Petit moko azawana mwana nanga wana. Oyo ayemba nzembo moko ya bien epa ya ale moloto wana. O ayemba ki na dernier jour ya funérailles ya ale moloto. Junior sono. Cet enfant vraiment azoyemba kitoko. L'ifoko du ciel.
Ce qui a zola nanga place aza ali mwa kaka boye mwana wana yembaki bien ngale ona ndako nanzo ke kokuta nzemba Patrice Ngoye Mosoko ya ebandeli o abandaka ebandeli lelo te eki wana ozotumulanga ngana ko tia nzembo ya lelo na tia ngote pasteur ya frère Patrice ya lelo ezaka ye mutu na ko tia te nzembo ya ebandeli zaki nzembo zaki accompagné na Saint-Esprit. Mais tant que moto akati Jourdain abosani nzambo akati Jourdain. Auto yemba nzemo me nzemo ya mnoka mboka na bango ya mutalia na kotonga. Wela pe auti ko bimisa nzemo pe mnoka mboka na bango. Nzemo bango ba yemba ngoni. Nana ebi flash nzemo na sala. Soki zenga luketo. Zenga luketo pe azo zenga pe luketo nzemo pe ya miami wana ye pe azo zenga luketo kuna. Ouais. Voilà, chers internautes, nous sommes avec Pasteur David, Pasteur David, Tozalina et Awa, donc to solo la mouké, Pasteur David, to biso to sala ba recherche, so to nto kuta na mutu, to ebike o te posa na ba problème moko parcellaire et comme na niveau nini et puis problème ngo exactement aux autres tungisama na problème ya lupangu na nani. Bon, Kibumba, avant na komano na makambo lupango, excusez-moi bien-aimé. Na linga na chité mutu nyonso akozala responsable na makila nanga génération na ye 40 ans ego bongate à moins que na sisa mission nzambe peza ba permettre que abomanga wa maloba mosala na lobby yango le chef de l'état Joseph Kabila Kabange l'affaire politique est alingate mais na pesa bango tout conseil. Il est mon chef, parce que c'est lui qui est le chef de l'État de la République démocratique du Congo. On dit maté, même Mikolonaye Sili, mais article moko lobi wana ke ya kozala jusqu'à l'installation d'un nouveau président malgré l'élection na bango social maté. Siko ata bolobi ke o yete bosiko yaza wana bosiko. Makileta ngaka naza kuna te a vérifier ka ba information na batunaye. Service ya renseignement ezo bomamboka total. On a amené mon nom Kengana Fingi Kabia. Nako finga ngana to welili je ne suis pas politicien. Nako pese conseil pona mboka ikende liboso mena finga ye e ban na zui peza micro ndeko chenga na bando finga Kabila e baninde. Na finga ata mukolo makote. Mais soko atamboli mabe on dehors ya parole de na ko redresser ye. Oh gouvernement na biso soko ke o continue kana mona chef ye bangote après 1000 ans. Wana mutu se azara sous. Aya zaka soute mais c'est-à-dire que nous avons emporté. Yango ngana zo taqué partout. Où il y a eu occasion à yoki yango. Azala souple prudent. Parce que jusque là, responsabilité à Congo mobimba na bao bazana kati bao bazali baneza na motu nezo peser à respecter parole na ye. Pe nazo ko exhorter na mosika peso ki motu nyonso akolanda ye que makila bato etangate po peuple bomo ya moto eza sacré. Koufitro, 8 millions de 8 millions 12 statistiques basalaka couramment. Pourtant na Rwanda génocide ezalika ba 4 ceux ba 3 millions et quelques si lelo ba lobela rango mais 8 millions na biso ba 8 millions te siko to comme 12 millions 700 o ba kufi bongo ba fausse couche ou to bima partout yo pasteur ko fungola monte ba pasteur ba bo makongo koma muku na soko avandia wa leopo mutomba avandia ngai David on avandi. Binomo Kazimbo kaka basango ne bakobongisa ngo. Les sango ce sont des missionnaires, des politiciens. Kimbango aloba ngote yoka komba bato soko ke na ba église na bango partout bakomaka mission catholique, mission kingana. Bato na bayaka ba bombi fast na bango balingi balakisa biso langue na bango te. Pepa landa bien. On ba ba flamand. Landa bien awa na Congo. Partout église catholique ezali batia kanini ba poza kaka ba nini ni na bango na place au diamant ezali. Place au oro ezali, place au boziamboka ezende bakeba bakati mondelo bazui etandi munene likamboleka kuna akati gouvernement na biso akokota kuna pona sécurité te. Mais c'est place ni. Oh eza évêché. Ebele oyo ya victoire ya apa bato kokota na église kobima. Koto monseigneur yemoko avandi. So kena oya matete. OK on etandi na bango bine ba tina passa kuna passa tina kikole maluku partout. Est-ce que le gouvernement qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien du tout. Réalité est belle. Et chaque église est ça dans le commerce, dans le batika ko sui comme nzambe.
o makambo etali mboka eza ekambo akobenga ka bato moko restre pembeni te babenga Baruti Kasongo babengi dioka o ya Shekina branamiste wa linga pasteur Baruti mi makasi Baruti j'aime cet homme na lingi makasi Baruti soki na compter ba songa na kufi na Congo pasteur ya liboso nga vision ezano ki akotika na Congo Baruti chauffeur na nga yaki na papier mouchorte na otoka Baruti ti naza na kati ya cercueil je pense que tant nazo raisonner ka na zui guérison Baruti mutu wana aza intègre azotambula très honnête en dehors ya Baruti naza na ba misusu ya mibale dioka o ya Shekina en dehors na ye naza na ba misusu na kati ya église de réveil à part okota ba église na bango po yeba ndenge etamboli na bango to papa naza missionnaire je suis missionnaire OK mission na nga ezefona yeba vie ya pasteur a été évangile à solo pour escroc ba côté belé voilà Baruti prêche la parole moi ba désagrément moko moke moke yebe liwa onga na risquer yebe kuna rataki yango bon wana ezali kampone yemoko micro elanda ngaite bon toutefois pona o etali nano les collègues et serviteurs to prêcher parole bien aimé 2 Timothée chapitre 3 verset 1 kitati na 7 yezoloba ke sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fafarans, les hautains, blasphémateurs, ingrats, irreligieux, rebelles à leurs parents, insensibles, déloyaux et calomniateurs. Joua kaka version figurez en vis-à-vis na RDC Congo. Tout a été accompli. Ngako sani ni suna Congo. À part le Nouvelle Jérusalem, nana pays mousoude. Papa qui boumbaziana c'est qui ça yo. Je mon bureau dans mutu moko ayazo babande ko potana muninga bi bino kaka Jérusalem yo komino na Jérusalem o ya mboka nzambe akelate o matamba moko malo bi Jérusalem ngo za abi États-Unis d'Amérique États-Unis kuna ba criminel bazokota babomi mutu mais na lola criminel akota te bongo ya ko lukanga David te o azabi to assassiné ye Jacques chapitre 3, Bible dit que vous les hommes de Dieu, vous serez jugés plus sévèrement que les kabatonyos. Est-ce que vous avez la paix simanayo? Nzembo moko ya mokili na yo kabayemba ngo na chaîne ya Jean-Pierre Bemba. Tala liboso tala nasima. Tala bipai na bipai makambo masima bongwana yope bongwana bobongwana te. Bobongwana bozo kenda Angola. Bokata na Brazao. Aussi mon place mutale était na lipa na mutu. O koko répondre te po yozo banga ba okanga. Te kuna to ebi balia bien. Ngane na ni makananga. Po soko bomingo sel. Polo alobi na banga liwa ya nzoto te, mais o ya molimo. Nde na zoti abino na tout droit. Tala. Na lingina cité premier partie no ko babo. E belé o lelo ba komi ko ba konziao. Na sakola pona ye ozolandanga et pas yoki ota la population ota la pesima lisanga bonganga omoni ceux qui na lobi na tanga ba munyo soko pe ngakanda c'est-à-dire quoi natali ke muto akobima lobi peuple mais eloko ezate botika ko déranger batu ceux qui nazaki conseiller na makambo ezoleka na mboka na miniti oyo pour faire asseoir tout Bosangana, Bosaelo, comme Oboé, attend 3 ans, 5 ans, dans le calme, afin que le peuple se retrouve. Pe na côté à Bakozio, ba pembe na Mokonzi Mboka. Kolia, peuple kolia kakoyo, nanzela. Ce qui n'a zaki conseil na bike, ane oyo, beta na no classe dada, bana batanga gratuitement. Ba papa bazo souffrir, pongo na va na zape parents. Nazana mi balé bazana campus yao. Bongo gratuitement ba futa ba professeur mbongo e uta wapi bongo sana mboko balanga bongo ko uta wapi bongo mbongo ya retrocession ya zando ya bino ya Kinshasa ba wenze tu ezoke na posha nani esani ponzele za ya kokufa etonga bandako ndako ya kongole moko ba kabola ba kongole après bongo mbongo ya jekami bongo mbongo ya bakura mboka na biso bino boyemba ngo na nzembo na bino mboka te tozana etin diamant zinc cuivre boyna boy tout le monde a gangote eza wapi il y a histoire voilà kuna natina no wiklo na parti ya batuana ndeko mo watuninga bi papa Ekibumba binanga pasteur ubika na sikaka yo
Bande Konanga, Congolais, tout bosa libanda, même vous les étrangers qui m'écoutent, que chacun prenne sa part. La seconde venue de Christ est proche. Ce monde ne nous appartient pas. Même aux ala Libyens, aux ala Angolais, Sud-Africains, yebango bien que mon kilo est sous yabisote. Tout est fini. To comme il attend, il y a départ, to kende. To kenda wapi. Enlèvement ezali solo. Bato akotika mon kilo, to kosala 3 et 6 mois na mapatao. Trouble bandi na se. Et après to kiti ko sambisa bato na ko to ko nyata putulu na bato akanza. Yo mona ko za pomba. Bel na den akufi atiki, Kadhafi akufi atiki, Mobutu akufi atiki, Laurent akufi atiki. Ete ya moko na bino. Wana eza première page. Papa Etienne pas akufi. Ah. Molimo wa papa wana epe mana kimia nazoyeba mokolo asuko ya mbinga na ndako na ye moko na limete image ezali Etienne molimo na epe mana kimia. Zoli qui a pega ka il faut ya na mboka. Ondenge zo ya na nutebwe yo lokola mo sali ya Nzambe makanisi na wezani. Non, koya ya ebembe Tshisekedi c'est une malédiction grave. Parce que pouvoir eza na mutuna na so ba zindisi yango na mabele ya Belgique. Eli molimo wana bimi koti na monde mususu. Donc kiti eza pouvoir puissance mo be koti na muto abana mindele kuna na Belgique. Et raté Congo. Mutu a modèle to tika ozoete est-ce que tozoaka sur Mobutu to kozoaka mutu ya mutu kwa Laurent Désiré Kabila Tshisekedi batua na mibale no molimo na batua pe mana kimia mutu aya tiba cantine partout na 3 ans bitabe tonga mi pesili liberté okoma akunate liberté tonga mesili 3 ans soda $100 vie ekomi calme pe diplôme d'état ya nguba wenze boete o ekomi na fufu mutu asala examen te kana ndako azi fufu asopi na zui valeur ya congolaise aussi la balo bate solo bi oyo pasteur continue politique et ça politique ya mboka nanga. Je ne suis pas politicien mais je dois vous redresser au lobby na combat population comme kuna au kangi porte peuple azonyo kwa bozongi sebembe ya Tshisekedi na mboka po kimekota na mboka molimo nezole la libanda eza propriété mais ezaka Tshisekedi te ezapena na accord ya fait Mobutu ezapena accord ya nani ya Chombe ti lelo ezaka libanda mboka donc ba esprit ba grand esprit nyonso tu ya Congo mingi ezozala libanda est-ce que eza nini tozana esprit ya ko yina batu de leur vivant na liwa to eza nini po na tango Mobutu pe bemba Chombe ezwaki possibilité o yate na tango ya. Mon cher ami, c'est un esprit au côté liba congolais. Il y a égoïsme du colo, il y a pouvoir. On a dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fafarans, les auteurs, blasphémateurs, l'ennemi déjà des biens. Congolais, ça n'est pas qui vous mal ça bien. Mais ça, au coup, pas besoin de mal, mon tout cas, ma belle bimi. Mobutu a fait beaucoup de mal dans ce pays. Mais Mobutu a fait aussi beaucoup de bien. Beaucoup de bien, plus dans ce pays. Mais attention, pour Moutouana avant qu'on fasse après moi, ça sera le déluge. Maloba wana eza malobo etikala pe okanga Congo te par hasard parce que balobi maloba ya batamine ne pesa ka maloba est-ce que tant que basali ya Nzambe si bo vanda ko sala ko kwisa maloba wana po balobi mokile sale na liloba place yango na lobi na yoke Congo po etele mais ezaka minorité église catholique te. Il était le chef de l'État alors azozwa liloba o azoloba pona mboka après moi oyebi kelelo Joseph Kabila Kabange soko alobi moko pona Congo ekoko kisama après Dieu c'est Kabila wana eloko ni fobo simba na moto c'était à l'époque. Oui, il doit nous écouter aussi nous les petits peuples awa bayebi ko yambaka ba pasteur ayena jeep ya munene akiti pasteur na ba garde corps ba policier sima pasteur ngana yaka na bureau no yo yaka na bureau nga so mona policier mo na porte nga jour ba yoko kanganga etala caméra zwanga bien est-ce ozomona nini eza wana mais oyo display ezate
display eza kota na machine obeta eza yo panzana te display eza yozo mona bien te cameraman kuna esali boye po vérité zokisi mutu moko na bureau lokwa nazo parler po na moto yo azokende kobala mwasi ya moto tango aza vivant. C'est un péché grave. L'un des généraux de ce pays a dit bato eboke kobeta mutu wana. Mais j'ai toute épreuve. Moi si un serviteur de Dieu babombi en Afrique du Sud. Et na lobaka ngo la personne de l'homme kanyama na bomba kombo na ete oye émission liboso. Ozoye bango na shaumba na lobaka ngo tindango. Pe na loba pole bobo manabino ngai. Mais vérité tika la vérité. Botu na neema ke moi si ne aza wapi. Et tant qu'on attaque que kobala moi si muninga aza vivant eza fort. Di o mutu na zo banga batote. Misuba ya ona fini Kimbuta. Kimbuta na finga ngana Kimbuta ila kone. Kimbuta c'est un gouverneur de province on ngana vandi chef nanga na ko fingelene. Mais soko mabe na ko biseke poubelle ozo sopo sudolo tiki peuple azo kufa na solo. Yango peza évangéliste. Évangile zaka to te amoto tika masanga tika kobo. Yebisa pe tika ko bwa matiti yao. Kongola ko pangusha nini pape musho bwa kia. Na kongola ko pe na biso na ebite. Bobongo na peti. Mais aza enseigné te akoyeba makambo ande nini wana nyonso to eza éducation civique et morale et civique ya classe elongwa te kufa ezaka su bato bazali compétent pour na enseigner bato wana baruti akufi note dio ka kufite ngana kufite na église ya Simon Kimbangu kuna ba open na batike ni idéologie ya Kimbangu pe bazali ba kufite prévenez que so leki wana na sayo okomona bana basi balata d'une manière décente avec pudeur et modestie. Pona o etali maloba nanga ya suka na koloba bwe. Bandeko bozali banda botia maboko. Mbongo nyonso oyo botindaka na compte ya terrain ya église na baito somba ngona Kasavubu. Montant mbongo na bino ekomi en total $37,000 américains. Côté ya ba euro ekomi en total lokola 1850 euros. Papa Abraham ba misusu balobaki en tout cas kotanga kombo na biso te po famille bakoloba ote biso to na mbongo totindila ka pasteur wana nde na bombi ba kombo mais eza inutile atanga ba kombo na bino. Papa Koko naza ko informer yo boita muso ko zwanga na internet mbongo oyo utu kotinda ya simawa na zui yango te naza na papier nango ezao zila moke papa. Voilà, chers internautes, vraiment tokomi na suka émission na biso wana za dernière intervention ya pasteur akope sa message wana et puis apesi numéro na ya contact oyo nyonso tu amoni aza na possibilité ya kobenga pasteur ya kosolola na ye ya kope senga ba conseil to ya kotuna likamoko peut-être basambelela yo na musika to kosolola na papa soki nzambe osala grâce ozwa prophétie na ona musika. Parce que là, ça dépend de l'Éternel yemoko. Ndenge na simbi téléphone ni osimbi micro na yo na moni na zolo baboy. Papier wana na tiki na motuka. Papa Koko otindaki mbongo moko, mbongo wana ekomi na MoneyGram. Kuna ba compliqué nga na zimbongo wana te. Nazo benga numéro na yo eza toujours répondeur. Soko kozwa ngai yeba moya ko benga nga swate benda mbongo na ezonga epa na yo po batona bali yango pambate. Mais le kolo tindaki na kanal lipamboli nzambe apambola yo osali eloko ya malamu eloko na lingina loba yango na lingina bondela mais nzambe oloba na matoi nanga na mona kombo moko zobima Marie-Louise Langa oza pris précisément na kati ya États-Unis. Nazomona oza na problème na ba rein na yo et puis oza na problème ya diabète. Bika na kombo na Yesu Kristo. Et kande na lobabo. Jeune garçon moko kombo na William. Oza na Italie. Avant 20h obenganga pona moni accident motuka liboso na yo. Parmi ba joueur na biso obozo beta le premier. Na moni moko na bino akoti na maison. Mais maison na esengi ke soki abuki soki moko ba joueur na biso abukani te moko akozwa carton rouge. Na kati ya Kongo na boko tanga kombo no pona famille no tu ezao. Oyo aza joueur bo simba numéro yo. Moto to akobenga na 090 23 61 749. Na répété 090 23 61 940
soit na 089 54 00 298. Nazomona lisu ndeko moko ozana mbeto na hôpital na Afrique du Sud kombo no Omba. Komba likolo ba komi Jeanne. Na poko zwaka mai na verre na obonde la po bika mbala moko. O kufate. Papa Edi ozana Canada. Avant 20h obenganga. Namoni ba préparer liwa ya mwasi na yo na accident motuka. E uti na famille mwasi no za mutu abandundu. Lipambole fungwami pona bato tuba na États-Unis, Canada, bana ya Angola na bosani binote. Loboko na nzambe ezala kuna. Kande na zana kati ya télévision nazomona kuna na Angola na moni 3 personnes. Bazana difficulté moko na place ya Boloko. Moko komone Michel et chaud. Soki bilili nanga eko koma epana bino ba jeune Angola bolukilanga na kasho ya Angola koma moto Michel et chaud. Pasteur David Andimi ye moko a libéré mutuana. Nazonya ta Angola kala mingi te. Bande kwa libanda mosalo yo etambolaka na mbongo mutu akosa bino te. Mota mbongo na bino bato wazo vérifier na pesi bino montango officiellement. Ngana bana oyo ba osala mosala ba journaliste ya RTN soyo tozo souffrir bazape na moto a logique ngana lingite 100 francs nzambeke na makambo ya buzoba oyo amoniki atinda mbongo kombo nanga ya mboka ezali lo ade kitelo David lo ade kitelo David okomango na 3 points lo ade au titre de suspension kitelo David kitelo ya ka Kinshasa kitelo otini mbongo na numero ya kombo wana tokozwango rapidement pe okoyoka suite parce que déplacement ngana ya papa équipe mbe photo tambola ba Congo okoti côté ya Kikwiti Bandundu Équateur kuna ko keneti ba Goma mboka eza mulai mais ça demande des moyens awa na kini mbongo na bango ezande ya ba musicien bino bana poto bana Paris bana Belgique mama bibi bozoyo kanga bo soutenir ba musicien oyo bo soutenir parce que bozaki na aveuglement. Mon peuple périt par manque de la connaissance. Bolo na kati na Yesu. Boko mona loboko na nzambe na ba faire na bino. Pena laki mutu nyos libanda mboka. Ne quel que soit pays ni yozali. Oyo kolanda kaka internet kolanda na poko ya lelo. Nyoso ekangama na vie na yo efungwama na kombo na Yesu Kristo. Zala libéré totalement na kombo na Yesu Kristo. Mutu tout azolandanga qui que ce soit. Laisse que tout le monde soit libéré dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tout le monde, même les étrangers aussi. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers internautes. Vraiment, Ezalaki Yabino et Kibumba, ou Yambaki Pasteur David. Pasteur David, Azali Moko Nabiso Tolandaka. Souvent, on a EHP Media, mais ils ont qui m'ont attente aux qui n'a été. Yangwana Tomeki ko solo la moke pour absence na ye, tamulaï, et puis to solo li susu pour na ba situation. Nyonso oezo le ka na vi na ye, ba situation oyo. Azo kene na parquet pour na marambu ya lupangu, to uti ko solo la ngwa, to solo li pe pour na ndeko oyo. C'est pela ki batambola elongo na Pasteur David, mais sauf que et ko simbate ndeko azana France maman na biso oyo et sali ndenge et salemi wana ba explication nyonso bozui et pas ya Pasteur David et puis bino moro boyo ki message nini pesa mi po na mboka Congo vraiment ezalaki plaisir yangai kozala liboso na bino na pesi bino nyonso mbote bao balingaka ekibumba atape bao balingaka ngate na pesi bino ka mbote na kombo na Yesu vraiment to pesi susu mbote na famille Bumba nyonso place bozwami to pesi mbote na bandeko nyonso oyo ya EHP Media Luanda lokola EHP Media Kinshasa to pesi mbote na Jivency to pesi mbote na Gloire Ngindu to pesi babozana ebembe mibale avant le 1er janvier na mona ki yango na prière au vandi pembe na mayi ozolela famille no nyonso bazali banda mboka batema na prière et puis bolingo na bino ya libote ezaka na monoko basimba na mbongo na famille na bino bolingo osungana te bande kono pe ba aider yo bosimbana.
Merci beaucoup. Message est commis na bande konyo surtout Pepe Akunji tata mwasi ya bana tante Tekele et puis Bumba Belinda Bumba papa Richard Bumba Souké Bumba Atou Bumba place Bozwami message yangwana oyo et pesami je crois tozaki na émission tozaki pour na prophétie mais Dieu nous a fait grâce ya koyoka oana totele mana mabondeli pour que tout monde yangote balobi nyonso eza révélé eza ni le sans effet mais par la prière. Voilà, tokomi na souka émission ezalaki abino équipe Bumba to lobi ndenge to lobana suka émission na biso. Glory be to God. Bye.